ancien Bible, vieux prophète, jeune prophète, non? Merci. Le fils des prophètes, le fils des prophètes, tout consort. Moi, je suis le fils de la maison, parce que dans Kolobanine, il y a des exemples, il y a des quoi? Comment est-ce que je peux dire? Au moins, dans Kolobanine, on a fait la synthèse moi qui place. Bon, moi, j'ai mes papas. Papa. Papa Nangazali. Votre amani. Non, papa Nangazali. Linga les hommes pas si mingi. Non, non, il y a papa. Azali. Non. Maman. Sont pressés, pressés, donc va apparaître dans leadership quoi. Et comme il dit na katia bonzambe comme na leadership. De yépe baye. Une vitesse ya rolata. Vitesse que miracle. Miracle ne bon ba jeune. Yango so bon bango. Va apparaître. Va prophétiser. Merci. Ayeba ko prophétiser. Maman, na ngina lobelo ko pona prophétie hein. Limesa muke. Nga on a liboso na yo. Soki na linga kalikambo. Le long de mena éviter le soin de obeta. Oh, nana consacré. Nana yebi très bien. On a tout non pasteur Jérémie. Est-ce que kakwana ebeti na ngomba ezali wa malamu ke akutana na nzambe nzamba permettre ka jouer na temps mabonde lito comment? Na koloba bien que eza musala na ye. Vous comprenez? Misala na ye aluki nzambe te. Ayo lukelo ko mo na fi na ye. Ebeti. Pourquoi? À part Dieu. Maman nzamba esprit. Est-ce que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit? Nzamba pambola, il y a des magiciens. Nga mata mangenge. Na kendara pe mangenge. Na yebi mangenge. Moi j'ai vu des magiciens mangenge. Ako sala magie na mangenge. Yango mona ko mona dégoûté ko mataba ngomba. Pa mutazo peso même na couleur et lambola sina kati lamba na yo. Pona ko luka ko bende tension na yo. Ngana mona muta telemisi mutu. Azolo be na couleur ya elamba sous-vêtement liboli mbisangai sous-vêtement lati eza couleur telle. La personne a vu que eloko na lati na kati ya couleur on a une véritable prophétie o ba yebisa ke vraiment. Sikotanga ko lobela mbala misato ko tango doute. Non, aucun mobimba. Oh, Bible lobby. Bolanda bangote. Na Azamwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien Atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Shalom, bonsoir chez vous et bienvenue chez Nazaréen TV avec la princesse de l'éternel maman Tiffany Mokwa. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de ces jeux importants, aussi très capitales. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir d'être sur ces plateaux avec mon invité. Il s'agit bel et bien du pasteur Jérémie. L'autre fois, nous étions bénis par ses messages. Alors aujourd'hui, il est avec nous. Je lui dis shalom. Shalom, maman Tiffany. Bonne santé. En tout cas, par la grâce de Dieu, toujours. Jésus Christ au sein. Ah, Jésus qui est dans le Zambie. Gloire à Jésus. Merci. Voilà, pesa na bandeko bakolanda. Bon, on appelle Sibino Nyoso. Bote vous salut tous. Naebi partout bozolanda biso chaîne Nabino, véritable chaîne oyo. Ezolo bela seulement Jésus-Christ authentique. Eza Jésus-Christ mélangé. Donc, ils ont dévoilé le vrai Christ, c'est qui? Eza chaîne Nabino les Nazaréens, bozala wana toujours bozala desi ata mukolo côté parce que
nalanda yango pe mingi namoni abengaka ba témoignaka sur le vrai Christ ezomema biso na sali ya kozongisa bana nzambe na nzela. En tout cas, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, que le Seigneur nous bénisse. Mais suivons un peu ces cantiques pour la gloire de Dieu et on se retrouve tout juste après. Awana sina chingambi
pasteur Jérémy Nzamba Pambola mingi bandeko baza toujours balingaka toujours le Nazaréen. Là je pense à c'est beau couple Nzimbo papa Jissé Nzimbo et maman Dada depuis la Belgique, pourquoi pas Maniki, que Dieu te bénisse, aussi Mbote Ebele na papa Guy Labala en Afrique du Sud, na maman Lauriane Nzamba Pambola bino natif na bala nyonso tout Nzamba Pambola bino mingi maman Betty Kokelea, que le Seigneur te bénisse. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Je pense aussi à maman Zizel depuis l'Hollande. Je vois aussi maman Myriam depuis la France, Chalon sous-sol. Que Dieu vous bénisse. Papa, Lelo Tozanayo, Tozaki notre foi. En tout cas, le cas est malade. Yosa, pasteur. Est-ce que le pasteur peut placer par rapport à la génération? Je ne sais pas quelle génération qu'on place pasteur dans une question. Oza na génération anan. Il m'a placé dans ma génération anan. Oza jeune pasteur, ancien Bible baba vieux prophète là jeune prophète non. Merci. Les fils des prophètes peut baser. Oza na les fils des prophètes et tout consort. Moi je suis le fils de la maison parce que dans Kolobanine il y a des exemples, il y a des quoi, comment est-ce que je peux dire? Omoni na kolobani matfa na ngina lobelo mona fungula synthèse mo muke place oyo omoni lelo oyo tozoye bate to uta wapi pe to kende wapi mwana nyoso abota me pa mama na papa na koki koloba vieux na koloba petit cela n'a pas d'importance mais ezolinga koyeba branche na yo eza nini omoni il arrive de quoi batuso mona la moki na tonga seroto ami bimisi ye moko alobi ke na komi na ngai soki archipape soki nini na yo za na lignée na obimena. Bon, moi j'ai mes papas na bimana slibuma papa papa na ngazali votre mani papa non papa na ngazali linga les hommes pas si mingi bon ya papa non ya papa azali papa belé non papa moko oyo ba image ezali soki balingi na pesa bango vidéo le jour ba konsa balati biso ba call on kingo ba call ya ba révérend pasteur. OK. J'ai des vidéos sont là ezalaka fait mo munene et père son âme aussi ezalaka na habité dernier parcours na ye autaga Afrique du Sud nan apôtre Mani dima dituka autaga Afrique du Sud yende père spirituel oui oya commission ya latisanga penza call pastoral oyo eza siko confirmé na kati ya mission donc aya eza église oyo mama Tiffany l'état ke na komaka Kinshasa parce que na utaki na est. OK. Tant na komi Kinshasa c'est l'église on a kutaka ngo penza ezalaka na pierre na kati ya Kinshasa. Toza parmi ba oyo basalaka po temple wana esala nini et existait na kati ya Kinshasa. Nous étions là, tozo travailler na kati ya salon ti nzamba sali grâce to bimisa yango par la grâce de Dieu eza répandu maintenant pas 24 communes mais eza na quelques communes à Kinshasa. Au Ezali, eza ko exister mais tant que aïe le visionnaire il y a mission corps de Christ tant que comme Kinshasa et il avait besoin de nous tous tant que benga qui soit bien en tout cas vous méritez heureusement j'ai oublié le brevet qu'il nous a donné parce que nazana ba brevet moi ebelé mais brevet on a benga qui brevet confirmation OK pour nanga nazo compter yango ezala ki fait moko munene ya kosakana te donc ya makasi na bref yende papa na wenda za papa na ngai mais lelo likambo komi toza na sujet moko senge tolobela oyo ezoleka na actualité ya jeune prophète oyo elenge mobile oyo babengaki elobi prophète mosia na nzambe mais atiki biso na zamba kufipe aliwa ya montagne oyo kake elekana penda na tina ya kozwa ye ebangisi bato nyonso tutobeta ekomi likambo koyeba papa na yo nani mwana na mwana azonga na nsima ya mokongo ya papa na ye mpona protection. Certes Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob donc Abraham ayebi ke aboti Isaac ayebi ke papa neza Abraham nangi na tuna yo pasteur likambo ya mentor est-ce que opoza na mentor po lobi papa na yo akufa sko komi na yo moko na yo moko ntela non naza ntela te papa kufi mais ezana ba obazali oya tika lokola représentant légal le bishop Eric Lombénédi nazo saluer passa ceux qui a kozata kolanda biso
na minute biso les jours oyo balata biso bakola révérend hein eza jour oyo babimisa biso lokola ba missionnaire eza na bana biso balati otikali pasteur de l'église neti biso nous étions en nombre de ces toza ba film ezali hein babimisa biso babimo bosali musala siko. Est-ce que fait wana ya kozwa mentor ezala pe elobela koni? Bon, merci. Ezala na voie normale. Ezala na voie normale, c'est ton père. Est-ce que mentor est dans la Bible? Ezate, na mona ngote. Mentor na Bible. C'est mon mentor. Bon, je sais pas. La Bible place ni peut-être nga na habité sur une personne personne appelle ça na tanga ngope na yeba. D'après na yo mentor na mona ngote. C'est pas mon mentor. Na yebi que Élie appelle ça que Élisée mentor mais c'est pas ce qui a commis mentor na non. Onga na yebi ngwana mentor wana ça biloko mo créé par le monde. C'est pas comment est-ce que moi ne utap. Nous avons des papas pères spirituels. Ozola nanga oya tiao mafuta. Atomboli yo, asambeli po na yo na miso ya batu. Azui breva pesi yo. Est-ce que poza na bana oyo bimisi? Bon, zamba pambola mingi. Bana comme tel na koloba nazana bana nde naza ko encadrer na nsikoyo na bibisité non na tie maboko te nazo zela na mona na ko tie ba maboko pressé te maman oko tia mutu liboko pressé bimiago sala ba gaf kombo na yesambwe. Est-ce que yosambu sa komba pasteur note zamba pambola mingi bon Bible lobi boya ba bengo muibi ba kacha muibi ba monote je peux pas parler ce que je ne connais pas net nga na za je connais ce que moi je marche na banga na nga nzambe. Et ça, la place dans la Bible, hein, maman, nanga. Ceux qui te tanguent en haut, ni créature. Hébreu 4:13, si je ne me trompe pas, ni créature est caché devant la face de l'internet. Si on a bangi au moment Tiffany, vous êtes bon, zam. Vous comprenez? Ceux qui n'a bomba ni yo zate, ah ma Tiffany zawate, nasala gaf. Et bon, si ko oya zo monangai. Oya créera biso oya zali même nzambe ya mama oyo akomisi biso na nzambe na zelane to ko basé na nzambe to bomba ni wapi. Voilà tika to lobela kasi tozonga na vivre ya sujet na biso lelo je pense que yoka kili solande ko ana kufaki na ngomba na yoki yango peso pour moi na landela ki yango penza. Nengaki na yeba autant na moni bimi parce que zotambola na téléphone on publie ça na yeko remarquer quelque part batie ba photo moko boye azana kacha chambre entouré par des bougies na ba livre si c'est magique si je ne connais pas azako évoquer omoni maman na ina fungola mo synthèse muke omoni ba jeune prophète ba jeune pasteur o bazo bima lelo ils sont pressés. Ok. Oui, c'est que moi je veux dire, ils sont pressés. Yo vandaka tozeli, tane koki yo bimit. Ozo sela musala nzambe dans muta koto tembazana. Nous tous nous sommes tellement. Toyebi place où tandengo zali ndengo zo koma. Ozo comprendre maman. Sont pressés, baza pressés, donc va apparaître dans le leadership quoi. Et comme ici na kacha bonzambe comme na ba leadership. De yepe baye. Da balingi ni vitesse ya rolata. Vitesse miracle ne bon ba jeune yango so bon bango ba apparaître ba prophétiser merci ayeba ko prophétiser maman na ngina lobelo ko pona prophétie hein limisa muke nga ona liboso na yo soki na lingaka likambo lelo ndeme na ebite lisoyi ndo obeta nga na ku déjà te na ke luka mutu mutu aya webe proposanga ni na peseka bible. Il n'y a pas côté na mutu kana bimisa Bible. Lui second etonga na zalaka nango. Et ça na Bible tant na na likambo ba verset tangible ali. Abinga kombo na ngai Jésus. Nasi na lobaki on a mis de kakao. Vous comprenez? Ngabino, yo kombo Jésus, nga na bi Jésus Christ de Nazareth. Abi tete ko tangela nga kombo mais yo kombo Jésus. Nazaki na ye koloba bo expliquer ngai na ngina eboza nani. Oyebi atangelanga kombo ya ba homme de Dieu na mboka oyo mama Tiffany pona ko éviter ko salir kombo ya ba papa mususu na yoka me bazongela nzambe ozola nanga atangela ki mutakotanga pe na kotanga na ka otanga bitanga tanga. Merci. C'est que moi je peux te dire on a confirmé en openza je cause avec une personne de to solo mama Tiffany mais tant on a boyi ba proposition na ye a proposanga mutu ke telemi wana a proposanga lopango na ma campagne a proposanga na rotonde du stade de martyr
Alors, Bible na ye. Au moins, Bible na zope sanga. Verset moko même à Jean 3,16. Oh, lobi cardiata aime le monde. Oko sala miracle na no sala te depo botama. Ngabi miracle c'est magana kombo na Yesu Christ habité. Bisom to sala ka miracle. Ngabi na otondi sa stade en deni. Abi bisom to otondi sango. Ba foule sale magana kacha stade. Ba mon bateau. Oh maman nangai. Donc on va que bateau surtout batondi si stade. Ezabiem tatondi si. Zamba pambola mingi maman nangai. J'aimerais dire ceci. Au moins stade. Oui, c'est bien bon faire les campagnes d'évangélisation. Hein? Ata le tondi si stade plein. Combien bazaki sauvé? Baza sauvé combien? Après, bakiwa. Parce que vous comprenez, batu nyonso balingi bayeba ke batondi si stade. Ça n'a aucune importance. Parlez un peu de la jeunesse, jeune serviteur, pasteur, prophète, baza. Merci. Il y a Android, il y a iPhone. Zamba pambola mingi. Maman nanga. Nakolobela likambo oyo pe nazo continue koloba. Ozo comprendre nga. Eza ko bande pa na bango te bandi na bao babanda l'évangile. Hein? Ba vieux papa wana oyo ba vieux papa lelo ba komi ko kende tina niveau gouvernement ba kanga biso be église mike poto luka mikanda. Ozo comprendre nga. E bande pa na bango. Le bon do bato baza ko yasima bazolanda ba exemple na bango. C'est ça l'exemple où on a dit que non net ya tamboli na prado nga pe na tambola na ngona ta en église bato atonda nga pe na tambola o musana zamba zolinga ke soka leki bato akoya soka leki bato bachaeka. Or Bible le dit que un serviteur de Dieu okozala haï par les gens bato olinga ote soko zolo ba vérité. Je crois be openda na yolo place ça ça na bele ba inago sa koyeba. Pourquoi ba UNESCO so na bango bazo ineloko za na katina ya bonzambe mona na ka l'esprit. Vous comprenez maman? Et là on a zolo ba ke bat ba comprendre. Pour Bible yango moko eloba ki yango. Plusieurs faux prophètes. Ba ko ba ke baza ba apôtre. Et ça na Matthieu. So bito tanga Bible to tanga Matthieu 24 autant 24 à 26. Ce qui to tanga o to tanga yango. Yango zo mona lelo ba se na Nzambe. Moi je connais une personne. Kaka net blague. D'ailleurs kutu ba consacré été. Mais lelo soko talé na Kinshasa, un grand homme de Dieu. Oh, nana consacré. Nana yebi très bien. On a tout non pasteur Jérémie. Est-ce que kakwana ebeti na ngomba ezali wa malamu ke akutana na Nzambe Nzamba permettre ka jouer na temps mabonde lito comment? Nakoloba bien ke eza musala na ye. Ozo comprendre? Aluka Nzambe. Misala na ye aluki Nzambe te. Ayo lukelo komo na vie na ye. Ebeti. Pourquoi? À part Dieu. Maman, Nzamba esprit. Est-ce que les vrais adorateurs adorera le Père en esprit en vérité? Nzamba pambola, il y a des magiciens. Nga mata mangenge. Na kendara pe mangenge. Na yebi mangenge. Moi j'ai vu des magiciens mangenge. Akyo sala magie na mangenge. Yango mona komona komona dégoûté ko mata bangomba. Il y a des désordres qui se font là-bas. Il y a des pasteurs. Bazo do sala ba aventure na ngomba. Azu moi ça batago ko tane prier na ngomba ko. Oh, ake komi kuna batonga bandako. Ete na mangenge batonga bandako. Biso zo mata mangenge ndako ezalaka ta. C'était matiti esobe, mais lelo bandako ezo komi ofuteli ndako. Biso yo ndo sambela tango ezo sobe, matiti. De ba comment okende place wana na habité. Moi j'ai vu seulement un flammation vraiment bazo matangomba nga na zo kita. Et babandi ko sala ba cérémonie na likolo ya ngomba ndenge bazo mata. Nzambe na mawana ya fungola miso pe tomona. Et comme biloko mo lokwa bato akomi ko sa tala mama. Oyebi na tuni soki ba jeune pasteur ba okende ko simba kisi pour ba prophétiser pour ba tondisa ba sa ba plan c'est que Nzamba osa suster. Merci maman Tiffany Nzamba osala. Yo kisi noza. Bango bazubi zaleliwa na wapi. Nzamba pambola. On a vu ça au clair. Baza ko landa ba exemple ya ba aîné. Ozo comprendre nga maman nanga. Oyebi Jésus, na yebisa ko autrefois que Jésus eza ko la sa puissance. Même yango eza na Bible awa. Alors bimingi ba ko ba roba baza ba Christ. Satan s'est déguisé à l'ange de lumière. À côté na kati église, eza na kati Bible. Le lot ozo mona ba église a minene, je dis bien batangela nga kombo ya ba pasteur ya église a minene. Mukolo oyo ko balukeya na ndima prison. Ah mais je vais parler. Pour nous mona ngo kombo ke bien te.
Biso ba tovandi. Mati fandi tovandi. Tozela na nzamba sani. Apesa Satan ye. Apesa. So apesa mutuka gloire à Dieu. Mais le tout comme le système école de prophètes. Au moins on a une école à nani, une école ya prophète X fois ça kola lokoye, akata suki lokoye, alata lokoye. Donc et ça système avec école à nani o prophétiser à makas. Est-ce que bibliquement Jésus Christ. Maman, école ya ba prophète ya la tena Bible. Tous alande ba marque ya Jésus Christ. Ezaka mutu moko. Yende penza de biso habitapet. C'est ba benga ba fils de prophète, c'est ba fils de prophète bazana ba papa na ba homme na mtaza. Der mission na ministère wana ya prophétie wana ponanga vraiment. Est-ce que ba bakatina nango? Un prophète basale pona balabala te. Un prophète basale pona ngomba te. Un prophète ministère eza pona église. Après ça biso ba révélation ni toko sala. Ba prophétie en peso que na bato et pensez ma bato ba école de prophètes. Ozona na mama ba école de prophètes ya ngona obetela c'est école de prophètes. Donc le lo bana basi plus ba bana basi alingi ba yebise kaka muselege tata mbolanda kuna bino tata mwasi na. Est-ce que tata mwasi akoma muselege te nga problème muselege te muselege lingo linga tafanda ndako. Pourquoi lingo linga tafanda ndako personne lingo linga tafanda ndako. Kuna vanda pesa za lagati. Omona ka peso tambola ka prophète na moni bakoma telema na balabala ko séduire bato yango bible zolo ba yango bible za clair de faux prophètes lelo mutu nyonso alingi akoma prophète mama nanga lelo mutu nyonso alingi tala na ba pasteur na ba apôtre na ba docteur balingi su makambo te balingi kaka Dieu m'a parlé. Ah bon, Dieu t'a parlé alobe leoni tala bakomi mystique hein. Osomona mutazo peso même na couleur et lambola sina kati lamba na yo. Pona ko luka ko bende tension na yo. Ngana mona muta telemisi mutu. Azolo be na couleur ya elamba sous-vêtement liboli mbisanga sous-vêtement lati eza couleur telle. La personne a vu que eloko na lati na kati ya couleur on a une véritable prophétie o ba yebisa ke vraiment. Sikotanga ko lebela mbala misato ko tango doute. Non. Oke mobimba. Oh, Bible lobi bolanda bango te na ko lebelo ko moko. Yana mukanda ya Matthieu. Non, si tu ne me trompes pas, c'est Matthieu, c'est Jean. Apôtre Paul a dit que nous avons dit que nous avons apôtre Paul a dit oui, nous avons piton. Apôtre Paul a dit que menace. Atala bonzamba c'est la piton longo. Et ça ni nyango na ntozo comprendre te toke wa pepe to suka. Nzambe pe yo mokili yango ekomi na suka. Toka moite parce que zabile moita di. La Bible dit que natanga suka ba bilenge ba kosakola bana na bino mais le to kompe na ba jeune belé au moins ba jeune ba 15 ans bazo prophétiser ba 20 ans 22 ans bazo prophétiser et ça connaît. Merci. Nzamba pambola mingi. Na kozonga pe na koloba. Ba biloko nyonso ekotungisa biso te parce que tozomona ke tokomi na temps de la fin, temps du soir. Miso na yo fungwama matoi na yo sa nini eyoka. Mama tolanda prophétie te na église. Tolanda nde nouvelle naissance, conversion normale. Professeur memanga wapi le vrai professeur l'excellence c'est la Bible. Oh Bible loba eza professeur tikala ti les osalema. Ngana za mosakoli na sumuka te nzambe se kanga munoko eza na 77,000 nanu babimate baleki yo ni nyango to sala elingi ni to luka ni pressé yango zo boma. Est-ce que bipe moko akenda ko luka bilo wande ngwana wana ba publier ba pese mbongo $700 somba costume noir biloko nyoso noir o ya na réunion kaka muninga ne mutamemela ke sango. Vous comprenez? Le jour J que bazele na réunion lobi que non azimbongo bato a Satan allié. Yeba ke tango quotidien na maison franc-maçonnerie, au quotidien na kata magie. Tango koti kaka, les tozo bimeza ndo bimate. Yo tigali kuna yo ba pamba ne bimiwana. Ba comment contrôler l'esprit na? Ba ya ko zoya plein cher. Ya on a tuni pona yo o ekomeli ndeko prophète na kolangomba. Ezali loge, ezali bonzambe, eza puissance elekimingi. Eza abebisi bikila to akoki biloko yango te parce que qui se peut faut kokango
qui c'est pour un esprit. L'esprit, non, tant qu'on va disposer à kokoka komema esprit wana. Pour na ekozani. Merci maman nangai. J'aimerais parler ceci. A baby sibikila ya buzobo akenda ko luka. Baye baye. Yango elie. A yebi place a baby si. Balaki sibiso kaka bouger zo sambela. Tinenga mati. Comment faut-il yoke o sambela? Kake ya beto likola ngomba. Mazi fani ngai pe na bo yango. Boy kake so ba ebeti batinda ngo. Au toucher. Batinda ngo. Au moins que azaki ndataken de kona biso mosela nzamba azaki attaquer. Jésus Christ. Bible lobi malédiction sans cause et annulée sans effet. Na yibe loko note. Na zuya yote, na simbi otobe tanga keke zonga ndeni. Et zonga te? Kake eza malédiction, eza sort. Eza okola babaka mutumbasu. Ozola nanga. Bible lobi le malheur attend souvent le juste mais l'intérêt la délivre toujours. Ba ko ba ke lomba suma tifani, oko sentir que lo ekoti yo. Mais tellement ça innocent ressemble elimwe. Nazana ba exemple nango, ba boakela ngamba sous deux fois. Et koti na bimi ba yebisinga beza eloko tel ngabi merci oh ngabi tala boke bana bino ngana oluka mutute muto asa kolonzoto na kota na ndaku na bondele limwa muta boka mbasa ya koya koyebela oni salema mais loko koti pe sali manifestation nango c'est cause na cause kake beta yo kake za malédiction si tamzu pesa kake nzambe yemo comme ta betela ngo po oza mwana muke olingi ba presser na vie alors bien ngano kaka po lingi ko kata. Est-ce que ma jeune n'a pas dérangé Abino? Merci maman Langaï. C'est que moi je vais dire que déranger biso comme tel na kolo baboye et ça la rende pas si comme la mwana muke. Hein? Azo ke ndoko simba biloko eleki age na ye. Bon mutandengo wana kaka nde na vanda ke moninga na oseka. Na tang na yao. Na téléphone kaka siko un prophète ana lubumbashi benga papa est-ce ngam na bote ya molimo? J'ai des exemples, et ça, namona fungoli na groupe WhatsApp, kaka lelo, sikoyo, je ne mange pas maman, téléphone nanga ngo eza témoin, kaka sikoyo, a fungoli groupe WhatsApp, a tenga administrateur, zobe nga papa, moi je le connais, namone wa, na fungola téléphone na WhatsApp monango, kaka sikoyo, merci, nzamba pambola, abengi nga papa, oui, merci, ozobe nga papa, na boite de m'appeler papa. Est-ce que le ministère ou la prophétie n'est pas le côté yango nazo fungola pona kangaki yango parce que na holinga te que téléphone les a déranger sonner et tant ou todo sona makambo eza normal a benginga papa hein si je ne me trompe pas c'est ça yango e fungwa mi lelo atenga administrateur ya groupe yango atenga administrateur lelo kaka ndena vandi awo. Tala yo, azobenga nani? Merci nani? Merci mon père. Est-ce que moi je suis son père? Ngam na botie. Aza musika tina lumashi. Je ne le connais pas. Merci. Azu numéro na Facebook. Amoni ngana page Facebook. Ay papa pesa nga numéro WhatsApp. Na zu numéro na saini. Na pesi. Kaka gozo numéro mbalamoka bandi papa na ngai. C'est toi mon père. C'est toi ceci. Mbalamoko na vandi curieusement na mona mbalamoko groupe na téléphone. Nga administrateur. Mais il y a ça qui na Lubumbashi so iwa moi so Kinshasa na mona ani wa demande bele ba comment ko luka na ko bamba na libere oyo moi il faut ça clair non je te dis vrai il faut ça clair hein ba comment luka bamba a kimi na église na bango akomi prophète akomi prophète na ko luka papa wapi akoma papa na ngai nazana moko ana Kinshasa bito soka kufa soka sana bombo ayati na ndako na kapela. Tant on na kapela awa na kimoza numéro 1. C'est toi mon père. Asali sana ba fiche à campagne. Na kende ti na campagne pour na kende ko témoigner ngade yende ngade papa na ye. Pour lui faire plaisir na kenda. Na koma petit na badara na sala pe na teape. Ko kita nazo kita. En tout cas, ce que je fais, Dieu n'a pas dit, mais je le fais seulement pour nous se ça. Je le dis, dans la vérité. Merci. Yo kanga na ça. Mais yaka sikoyo. Na yaki nanu na mona yo. Yaka
ovanda na makolo na encadré yo sima nasala nini na bimisa yo kaka tango na lobi ndengo wana akenda libela naza na bafiche ali tokoma maman nanga Tiffany c'est que moi je peux dire na koma prudent et dédé ba église nyonso oto mona oyo nazobeta sete bino bat bozola nanga na émission de Nazaréen soko zo kalingala te na ebité. J'aimerais te dire ceci, toutes les églises ezaka ba église ako fréquenter te luka okende na église oyo ozokende ko sambela en fait que Dieu asala nini azwa yo okoma na se ya makolo na ye okozala protéger soza makolo nzambe mama na ngamba ndeni kake ozonde nini et puis na ngombo ozosambela kake uti wapi nana beti yango nzambe ye moko atindeli yo nzambe akanela beti okake yo kosambela nzambe nzambe omona kake dans quel sens perception motola nzambe to okende malai malai mais telle perception importance yo ke bondela na ngombe ezani parce que l'autre fois olobaki bato ba bondela na ba hôtel te na bani te bon ya ngomba siko importance tango ezani. Maman nanga Tiffany, j'aimerais dire ceci. Balobi le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Maman, yo ke osambela na mangengenge. Ok koluka nani? Elongi nzambe non? Siko ke ba filmer okuna po olakisa banani? Ba filmaka. Oh. Mais ezo comme ça, maman, biso kenda mangenge, yo so mona nga na tia photo mangenge na profil, non? Ngana ke osambela nzambe komi na oleka ba filmer. Nazo sambela ba filmer. Ba komi ko boka ngo na ba internet pour intimidation ba mona yonde mo santu quoi. Oh, les vrais adorateurs à l'ombre. Et ça secret ya yona nzambe okeyo zongi. C'est l'église. Maman ndengo za oko kende na osu 4 5 6 personnes église. Boke zamba bobondeli po na église bozongi. Siko oko tiango na kati ya Facebook, Instagram, ni vidi mate so ni pop olobela batu nini. Ça montre quoi? Et là on va l'exaga bosali clip. Omoni bozo sala répétition, bosali clip. Ndebo ko sala là ça d'accord, eza clip hein? Bozo bimisango po toi ça nini? Ba mona mais prière, eza clip ité à concert. Eza panneau publicitaire té église non. C'est le secret d'une personne avec son Dieu. Mais quand on fortifie batum sous peut temps batali photo azupe courage en matango Zamba pambola mama na ngai ngomba tiko ko tambola noka pambo to kipamba elo mozite molinga pe ngomba makasi parce que omoni eza bien ko kende penzo ko bomba ni place moko mai ezate obi nazo songelo loko ya Tiffany c'est biso za mata bazote ka tite bazoteka mapote siko bakomoteka na fufu na biloko ya restaurant na pondu donc bakomi na babido ma ya kosukola bato azomata en prière azwi mafuta savon na bilamba ko changer brosse pepsoda or ozomiboya eza okei kuno okoma ta lokola mandefu ebimata so lokola Jean Baptiste ebi to komi salite omo ape basakoli yango ala kaka bahuya place baoteka pondu tielanga pondu ebele. C'est là, même à temps, on a lié à bon temps. On a qu'une dernièrement, ah mais, ok, somme. Mais ça c'est quoi ça? Donc, et ça c'est une tina te baby. Yango moni, nzamba romo beta bongo. Atiki penda bongo, ye zora bango. Vous avez il y a moko sacré, bah toi, nous prions comme il y a des ordres. Idée ni yoko opesa pour na jeune, comment ba ko récupérer, ba on peut ko encadrer. Zamba pambola mingi ba bilenge oyo bozana besoin ya kosaela nzambe. Tikala na makolo batoma. Ton père spirituel c'est qui? Église au Sambela. Dans ngo ba mentor ba bomi ba. Zamba pambola. Baza pressé na lobi mentor abomi te sont des bango moko. Tasu papa batu na ebite mwana nini nana kadra mwana. Ozola nanga. Ba yebisa ke tasu likambo moko alingi ko apparaître, alingi ba mona ye. Maman, dernière campagne na sala na limité. Là je te dis tango bab latisi biso bakola révérend ba sambeli pona biso ezaki dernière paroisse oyo nakendaki to poser pierre na limité na 14e industriel. Nazana ba image nango.
Le berger de l'église va consacrer pasteur de l'église va kotika la wana. Biso tozo kenega ko sala secours. Ozo comprendre ma po ya sala nini atikala. Mais oyebi kaka na kati ya campagne wana ba poison ya. Tobima ba rescapé. Nga poison kotate, muninga na nga poison zoye, mais par des prières na ba kisinda bika. Le visionnaire a koufi église Kabwani. Mususu abimi na gauche, mususu abimi na est. Uyebi sangai. Yango, en tout cas, Nzamba Pambola, je demande beaucoup à nos pères. Il faut qu'on yeba, maman nanga Tiffany. Aux hommes cadrés bana ba yeba. Hein? C'est toi, yom to sola na Nzambe. Pour la vision. Nzambe mtape ça pour la vision. Atindeli yo batu baye. Bazo sambela tinzamba yebiso ke zo. Ezalaka tcha bango pour na musala na ngai. Tant que tu bango na musano mama nanga, il faut qu'on lobela kabango. Basé la temps de Dieu. Basé la précédé. Ba mono ke poto yepa ninga ke poto. Ayebite ndenga nzamba memi na poto. Ba mono sombi voiture pa ninga somba voiture. Yo yebingati. Ndenga bazako emilenga na église songolo notanga kombote. Na ko yebe pamba ka bo ba emilie yo. Oh azana benganga poto sela nzambe. Ozo comprendre maman. Bako emilenga pamba na vandi nanga. Je respecte parce que na olukelo ona oluka ba yebiti. Lelo pe onde na komi nanga de na zaboy. Je suis toujours là. Na zamba malembe maman. Ndenge zamba sali grâce. A touché na mutema. Tu m'as appelé. Nga otozo solana yo. Lelo na sima na ota zamba ko sala grâce à tombolinga. Bona wanga na mati fani. Non. Nga zala bien reconnaissant. Et son a lati chemise. Ah maman wana. Ya mona ngata usuba dimanche musuna ya garanga na koti l'église ya Samba. Nebiki ah mukolo mama o sepela. C'est lui l'ange de l'église. Tapsu Zamba lobele tape sanga chaîne na terre. Na ko tena zala pressé na ba na betsa malibaku na yaka pesa na cherté. Yango zo bomba tout pressé. Voilà vraiment l'homme de Dieu. Engina toko tana na profondeur a wandi to suksa. Modèle oyo ba ndeko na biso ba prophète na ba ndeko mtu ba prophétisaka. Nikamba opesa date de naissance. Donc pesa date de naissance au pesi. Cha 3 pas au che. Pesa maboko na cha maboko boy. Toyebi kala ezaki na ba ndeko ba ndako talisa maboko kala. Maman biso ba yebi biso petante zeba mke na ba to ba talisa maboko azala lisute. Mais lelo tokomona est-ce que na kati ya profession ko senga pe mutu date de naissance na ye. À partir de date de naissance na ye ndakoti ako se connecter pour à prophétiser pour la vie. Maman wana ezali biloko bazo benga ngo kala talisa chance ezala na bakwa aveni biso sto ba kino. Bana bengani Talisa chance na kini. Ozo comprendre? Oyebo kuti talisa chance talisa so pesi liboko pesi mbula. Bandi kolobela yo exact pe ko moni ba biloko eza ba biloko na toyebi yango bango nyoso balongwa. Totanga no muke Matthieu ngo elobite. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Matthieu mtolobi ngo Matthieu 7 na otanga verset 15. Au dedans ils sont des loups ravisseurs. Talisa chance talisi ya bandi ko peso suka nango. Suka maman landa bango be hein. Soko tala vous les connaîtrez par leurs fruits. Suka ya prophétie ya bato balobaka talisa chance on semoni offrande ni pesa offrande à prophète suka nango sema offrande à prophète semer offrande à rachat suka nango ngona boto tala na Bible. Est-ce que la Bible prophète monta sakola a opesa mutu date ya naissance na ye que sous-vêtement lati ba yebisa biso ça Genèse et Apocalypse. Non, chaque année, chaque période, nous avons travaillé dans la dimension parce que Tozolia dans son entièreté, Tozolia corps, âme, il y a agneau. Donc, corps dans le sang de l'agneau, où il peut s'amener biso, mon bimba. Et on a appelé bateau, bazali, ko prophétiser dans la dimension l'écolo. Zamba Pambola, ma Tiffany, ça, l'okolo, tout moula, ngana, lo babylon, moussous. Ngana, ebiga, moko, ayebisa mutu abiki okomona yango mokoli yango te pa kotaka douce. Oui prophétie hein prophétie na lobelo mo
bayebise bokufa batindi mutu ayaki ange te nzambe alobeli mutu ke olobeli osala nini okufa après kolobeli mutu ana baluki asala nini ake na eti mutu abayebisaki profesa bino na baluki atali mire nzambe nasali nini obomanga ozo comprendre nga nzambe azongisi mosako abikende yebisa ya okufa esute na bakisele 15 ans après koyebisa baluki asala nini est ce que yebisa bepesa offrande arracha profesa oyo yo yo mutu olobi yango yo mutu yebivia mutu mutu atindi eza nzambe ozona na mama nanga mutu atindi yo na message c'est Dieu ce que vous n'êtes pas nzambe et c'est Dieu lui-même a touché ozona na mama nanga nzambe ndako simba que mutu pas vandi boye eloko ba bete siminga c'est zangai le vrai professeur comme mutu na conversion ozona nanga le vrai prophétie si tu rencontres ndumba osaki ndumba pese prophétie mais là bon moi na kapela osaki ndumba na pesa ko offrande olier ozona na mama nanga ce sont balobi que tokoyeba bango do on les connaîtrait tokoyeba c'est ça la Bible Matthieu lobiango tokoyeba bango na ba fruit na bango ezalaka il cherche l'argent na lobaka bien bazok bakomi sa prophétie marchandise bazoya sima kombo nzambe na prophétie mais ce sont devenus des marchandises okomona lelo tambola kisasa mama Tiffany 4 kwa ya Kinshasa munoso azaka na besoin asomba bafla sombi micro comme pasteur na kwa wana kala pasa kolaka après offrande à prophète mwana liboso mwana mibale pesela offrande on va pesa mon église prémisse dans l'église ya na babate olandinga mama j'ai mon fils nabino na dédié mwana nanga na maboko nzambe église nde bako prier pour neza na balabala te tout le monde la kisasa comme na soni na mwana ba pasteur ba obunda na kati ya bis ngam na te akawa pona ni ba prophétisation alingo prophétoire sakoli ba lukani. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu peux dire, Nino Kokolo, comme conclusion, na affaire, yande kona biso, pwana na biso, yana biso, leki na biso, oya tiki biso na ngomba kina kulukanzama. Comment est-ce que je peux dire? Bon, na yebi te eloko na koloba, mais c'est que moi je vais dire ceci. Tous les latins ensemble. Attendons que Dieu, maman, eloko toko mata toko kita. Bakendo baptiser mutu alimwe na mai. Tu connais cette histoire? Na landa pe émission ngo sala yango. Na landa la chaîne yoko baptiser mutu alimwe na mai. Alimwe ndeni. Donc yo baptiser batu, satana botelo mutu. Ah, mbenzamba nini osela? Quel Dieu! Comment ça bako botelo fidèle ko pese baptême? Ezalaka te de tozonga nanu totalaka bilo musu tofungola misu voir un peu mon église ba yande ngwana bato azakaka baluka ni tala mwana kake bu ake personam na koloba pe tala mosali na mama nzamba limbisanga na likambo na koloba mosali mosali azako servir nani ça je ne connais pas numéro de téléphone. Merci Nzamba Pambola Mingi. Je continue toujours à donner mon numéro. Le vrai numéro d'abord, Jérémie 33, verset 3, Otobé la Nzambe. Numéro d'Angeza toujours plus 243 81 97 23 285. Plus 243 81 97 23 285. Ou au Kolukanga na plus 243 90 33 64 191. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Abonnez-vous massivement. Ciao, ciao. Azamwana motote oako sangai abongwani pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokonzi atako babakolaki mafuta na mosakoli
oyo emonanaka tembeni mama kandi lobi kolape mapapu masope mafuta